Bonjour la famille de Kelly Joyce TV. Naza sur boza bien, biso petoza bien, vraiment na ngolunza mazobatela. Vraiment bandeko nanga na ye kosala ka mwa video ya muke pona ko lobela ndeko na biso oyo tozomona komi partout na internet. Nathalie Makoma biso nyonso pe toyebi aza vraiment moto oyo ya konini te po mutu nyonso tu ayebi Nathalie Makoma. Vraiment bandeko nanga ezosala nga pasi penza, ezosala nga pasi vraiment komona ndeko na biso Nathalie Makoma ndenge akomi. Vraiment kotala ndenge azalaki liboso na ndenge akomi, vraiment tozoyeba te soki eza likambo nini, problème nini. Vraiment nengaki nasala ka video oyo mpona bandeko mosusu tellement namoni ezotambola partout na YouTube, YouTube na Facebook na ba Instagram, bato bazofinga ye vraiment na ndenge moko ya muke te. Vraiment nasali video oyo bandeko nanga mpona koloba soki likambo eza bandeko nanga ba Congolais to lingana na place ya kofinga ndeko na biso, vraiment ezosenga to aider ye po mutu koyo kofinga ye mususu azana akomi na problème ya mutu azana na problème moko oyo mususu yango mutu ekomisi ye ndenge akomi boye na place to finga ye ezosenga to prier mpona ye, ezosenga vraiment bato bazaka pembeni na ye ba conseil, bato basololaka na ye, famille na ye, vraiment famille ya Nathalie Makoma tozoyeba te soki eza problème nini, ata kutu problème yango ezali bandeko babongisaka, bandeko ya Nathalie Makoma problème ate leki ndenge ni babongisaka. Po ndeko na biso Nathalie vraiment ndenge akomi lokola nga nazomona lokola akomi na problème ya mutu, mususu akomi na problème ya mutu, dépression, makambo eza ebele toyebi biso nyonso tovivaka na poto makambo eza ebele ya ndenge na ndenge. Vraiment ndeko na biso kotala ndenge azalaki liboso ti kotala ndenge akomi boye omona kaka eza na eloko moko eza vraiment normal te, eza na eloko moko oyo eza vraiment normal te mpona ndeko na biso Nathalie Makoma. Mobali na ye azoloba eloko te, famille na ye bazoloba eloko te, internet kofinga, bata Facebook kofinga, YouTube kofinga, na place tofinga bandeko nanga to ede ndeko na biso po mutu akufaka ka boye. Ekoma te ke ndeko na biso Nathalie Makoma akufi lobi ekomi azaki abande koyemba bien, Nathalie azaki boye, Nathalie azaki boye, mais aza na bomoi bosungi ye te, aza na bomoi bozofinga, aza na bomoi bozochola na place bino bo ede bokomi kofinga bokomi kochola. Vraiment eza bien te bandeko nanga toyekola ndenge nini ya kozala malamu, toyekola ndenge nini ya kopesa conseil soki likambo ezali, toyekola ndenge nini soki likambo ezali toluka solution ezwamaka na place ya likambo wana, na place ke to bana kofinga. Vraiment eza malamu te, eza normal te komona ndeko na biso tala na ba video akomi kosala lokola mutu ameli diamba, lokola mutu alangwe masanga, lokola mutu aza na problème soki ya mutu, lokola bato bazomela bombe bandeko nanga. Ba video akomi kosala lokola mutu ameli bombe soki nini alangwe azokoka lisusu te. Donc akomi kosala ba n'importe quoi na YouTube, akomi kosala ba n'importe quoi na Facebook, akomi kosala makambo moko oyo kutu. Donc soki otali Nathalie oyo azaki liboso na Nathalie oyo akomi siko bandeko nanga fo boyeba ke ya ça ne va bomona kaka eloko moko ezo marché te po. Donc balakisa kaka ba video ya Nathalie ndenge azalaka vraiment na groupe Makoma, ata ndenge balongweni bapanzani, Nathalie azalaki mutu moko azalaki bien, azalaki donc ata kutu ndenge azalaki ke bazali ba problème na ba famille na ye, azalaki mutu moko donc bozomona kaka azalaki bien. Mais Nathalie ya lelo akomi différent, Nathalie ya lelo akomi soki ndenge nini so olakisa ata mwana muke Nathalie ya lelo na Nathalie oyo toyebaka wana oyebi soki ake baza mutu moko te. Vraiment bandeko nanga totika kofinga ye, biso bandeko mosusu to na place tofinga ye totia ye na mabondeli bandeko nanga. Ezala te ke trop tard mutu soki akufi Nathalie azalaki boye, mutu soki akufi te aza na bomoi boye bozomona ke mutu akomi na suka aza na problème, il faut boluka bo ede ye, totika no makambo kofinga ye, totika makambo kochola ye, to ede Nathalie. Bandeko ya Nathalie Makoma vraiment bandeko nanga nazosenga bino bo ede ndeko na bino. Ezala te ke komi trop tard après boye koko nini ne bato musu baza mutu aza na bomoi botiki ye bongo ale mutu akokufa ekomi ba makambo ebelebele, aza na bomoi bandeko na ye bo ede ye. Mwana na bino mususu aza na problème, musu akomi na problème bozo comprendre te, musu akomi na problème ya mutu po mutu mususu akomi na problème ya mutu akokoma bisala sala
akomi komi kata banzoto akomi komi sala makambo soki ya ndenge na ndenge donc ba internet ekomi lokola eloko moko boye nazo comprendre te bandeko na nga na bandeko basalelaka TikTok nazo comprendre te TikTok o demo nini oyo ya makasi afandi na TikTok o bandeko TikTok mutu nyonso akomi kosala omona mwasi ya libala me azosala bavideo moko na TikTok otali obi o oyo mpena mwasi ya libala donc TikTok ekomi eloko moko bandeko na ngai nazoyeba te soki na demo ya TikTok aleki demo ya Facebook po to bana okanisa ke Facebook eza place moko ya kosala bozoba me nzoka te TikTok oyo bayo kobimisa donc demo wana TikTok wana mpenza ko aleki demo ya Facebook na makasi po bato bavideo bato bazosala vraimen na batiktok ndeko mosusu touta komona awa asali bavideo bazo komisopela masanga misopeli masanga kaka na video wana ali akwei bamemi na hôpital chance kutu bamemaki na hôpital po ezalaki trop tard te ya bamemi na hôpital aki kolamuka kuna bandeko TikTok ekomisa bino bazoba te TikTok zala oza mwasi ya libala zala mwasi ya libala oza soki nani zala soki nani mais buzobe komoleka na TikTok bato bakomosala bamakambo oyo ezalaka te tala bandeko na biso natali na makoma nini badanse akomi kobina na TikTok bandeko na nga natali pena nafandi natali video nga bi o natali makoma o mutu mosusu lokola mutameli bombe bandeko na nga alango azoyeba esu makambo azosala te totika kofinga vraiment video oyo nasali bandeko na nga mpona bondela biso bandeko totika kofinga ye nanu na place to perdre ye na place soki nini tosala soki nini na place tofingaka ye na place to perdre moto akufi deja tobandi koregrete ere yango oyo ya koede ndeko na biso Nathalie Makoma ere yango oyo toede ye kofinga nao tozongisa nsima biso nyonso toza bato tosalaka mabe donc mutu aza parfait aza te biso nyonso tu tozomeka kaka tozala me biso nyonso toza kaka bato mabe tosalaka mpe mabe bandeko na nga tofingaka te soki likambo ezali bo ede ndeko na place ya kofinga po ekoki koede ye po bakofinga wana ye mosusu aza mpe na problème ye mosusu azotanga yango mpe ezosala ye mpe lisusu bien te donc eza kaka komema baproblème likolo ya baproblème bakongole tolingana likambo ezali sunga ndeko na yo ede ndeko na yo na place kofinga ye tala ndenge akomi ye kuna te Nathalie oyo aza lelo eza Nathalie oyo toyebaki te Nathalie aza lelo aza Nathalie oyo ya makoma wana oyo ya banda koyemba na makoma te Nathalie alelo akomi différent bandeko na nga tala ndenge akomi lokwa moto amelaka bombe vraiment tososola to perdre ye nde toperdaki nani sere na biso Marie Misamu te donc kaka boye mbala moko bomoni ndeko akufi na nsima ekomi azalaki boye te ere yango ya kosunga ye na place tofinga to ede ye bapriere tosunga ye soki akozonga na nzela ya Nzambe azonga na nzela ya Nzambe bandeko ya Nathalie Makoma mpe bo ede mpe ndeko na bino na baconseil na bapriere mosusu aza na besoin ya bato mpe bazala na ye mpo makambo akomi kosala eza normal te bandeko na nga bosundola mwana na bino te bozongisa ye soki likambo ezali basololaka mpo ndenge akomi boye bandeko na nga tozomona kaka ke tozomona boye me toyebi te ekoki komema ye mpe na makambo mosusu donc yango wana kaka nayaki na pokwa lelo mpona koya kosolola merci na babone ya Kelly Joyce TV nzambe apambola bino abakisela bino ebele vraiment bokoto basurprise ya sika ezoya vraiment bokoto tobombeli bino vraiment makambo ebele ya sika yo mpe oyo nano sabone na Kelly Joyce TV te sabone vraiment na chaîne ya Kelly Joyce TV ekozala vraiment kitoko ekosala biso kitoko makasi tiela biso commentaire aimez vidéo partager ekozala vraiment kitoko makasi merci na bino nyonso tu à suivre tomonani na mbala ya sima bye bye buka mabonongo na ngana sei papa lokwa mwasi ya pilote tande ko na ngane nga beli boma nzambe oteme kosimba te vande kosimba te gunzama ye kama sondama nzambe oseku ne touche pas mes wins nzambe ne ko le kwa mwasi ya pilote data ne ko buka mabonongo na ngana sei data ne ko buka mabonongo na ngana sei papa lokwa mwasi ya pilote tande ko na ngane nga beli boma nzambe oteme kosimba te vande kosimba te gunzama ye kama sondama nzambe oseku ne touche pas mes wins nzambe ne ko le kwa mwasi ya pilote data ne ko buka mabonongo na ngana sei